na ce que les gens ignorent sur G7 et Ferregola. Donc, lelo lisolo eza la volée wana, eza lelo live unique, et bolim sa lelo toko yamba batute po, toi na posa aussi savant, ba petit ba banchike yali. Donc, tovanda wana, tovanda na likambu ya babiye. Il y a accord arena parce que ça se discute partout, patati patata, denge kendaka na nenga système de jeu, mutu na mutazana masolo na ye, et puis tokuya siko le total isabatu, c'est dont les gens ignorent, s'occuper moins zali toko kipe na nenge na biso, kotali sabino mwa muke, affaire nalubango mwa trésor congolo Tracy Eleza ndenge zalaka juste pour na bo comprendre pour lobby bo zalaka na bino na bambure mate na ndenge ya système de jeu. Quelle est la situation ya guerre na musique lelo? La situation na front na guerre reste inchangée. La situation reste la même. Na ndenge ya guerre ya musique lelo, l'alliance du complot de l'automne reste intacte, groupée, unie comme un seul homme. L'alliance ya complot de l'automne na bengango Weranson, héritier, Fali Poupa, ensemble unis pour faire tomber la tête de Ferregola. Ils sont unis de loin et de près, de manière systémique et de manière systématique. Donc, on est à premier camp, il y a musique à Congo. Et de l'autre côté, il y a Ferregola, Jésus de Niance, avec son allié, le grand Mopao, Oyo na Genève, Nenge le Kakipe, concert les a reporté selon Latino, mais ba Congolais, ba boy, qu'on dit ma report. Congolais lingi kaka annulé, ça sopeza bongo par rapport, Mubimba Ferregola za na position ndenge makambo eza. Avant na ya, parce que léon a roumé na mingi côté ya ba Gaulois. Avant na kende ko naviguer ba makambo ebele na kende na côté de gauche à droite. Gaulois, Gauloise, bato balingaka Ferregola, au quartier latin. O BCBG, o nini. Batu oyo bakoki mwa komitungisa ke o non fere yaya. Lelo, nous devons simplifier bitumba ya musique. Lena lobaka guerre ya musique. Yangia maye, ye eza retour du roi, ye ndaza danger, ye mtana makambo aye na ba bébé berceau. Yaza danger donc ndé kutu saï mawa trop ya sala ba masai ba nini donc kutu nengeza boye bazo ya oh diabo les padres au bondira toi na guerre à musique les fils de ma sœur payé pas ya coordonné aigle pona ye ayana ba makiona na ye ba tricherie asangisa makambu tundenge vanda avanda pika wata pa ya moto ya ntembe ya vanda les padres paye Jésus de Niance avanda lelo mobondo. Donc, na ebisio, le complot de l'automne calcule kaka basili sa valeur ya mobondo. Yango na benga yango guerre ya musique. Siko guerre wana biso siko tonton promo comme ba mvuluzi comme ba culturel. Tozo vanda siko yo tout en faisant un arbitrage positif mais en combattant aussi les injustices ya musique. Ndenge soto kenebo mune kaka na boyi kutu bakanga kibensi ndoki na boyi bakanga kibensi ndoki na boyi nga na boyi boneza ba position biso tozwaka par rapport musique ndenge zo kende surtout lorsque la musique s'éloigne s'éloigne na concurrence loyale. Gaulois komitungisa manaote. En principe, un vrai Gaulois, un vrai fanatique ya fere, lelo okobando lekisaka susu tante o calculer wata. Un vrai fanatique ya fere, un vrai fanatique ya wera, oko lekisaka susu tante o calculer wera. Oza Gaulois
le temps ozoluka calculer wera ozolekisa heure le temps ozoluka wata asambo ozolekisa heure na tactique ya komba lorsque 3 personnes basangani po babundisa yo faut kobosa na mikila il faut attaquer la tête et la tête céphalie lelo soki fali abetami d'office wera betami lelo soki fali abetami d'office wata abetami. Donc eza kutu inutile nga pona nga photo bando bosa na wera bobosani parce que eza perte de temps na perte ya énergie. Parce que c'est clair basangani ba panel tout et comment nkoina ba pona jaune. Lokola si basangani ti oke no kolanda mutu a générique mutu azana no lelo na featuring na evoloko. Eza mo te eza perte ya temps. Le temps bolanda susu oyo wana asali featuring esimbite asali film porno esimbite olandi su akende kisangani kuna bakomo fiote na ba danseuse osali mpiaka na urba siko eza ba perte de temps. Nous devons commencer à organiser les combats. Nous devons plus tobeta tokene na bitumba on dirait bozo le kisaba air. Moi je suis contre biloko wana ya kolekisaka air na wera. Oubliez wera son. Azaka na ba générique, azana kokita na diemba na concert, azana ba cri ya CLO. Et logo wera azana ya makasi, yangwana na bébé Belso o bayaka na retard. Et ça va tout parce que na quelle fois quelle est l'arme de l'adversaire? Azana ba générique, azana ba cri ya CLO, azana ba diemba ya kokita na concert. Azana génération berceau. Qu'est-ce que Wata a? Wata azana magoda finissant, azana album avec des chansons un peu connues, azana chanté, il a du mal à avoir des dates. C'est connu. Maintenant déjà, Wera déjà kanaye et yebani. Wata kanaye yebani. Soko le bando landa ka Wera bobando luko bunda, tala na bodu bitumba. Siko lelo bundisa neti nini wera fit evoloko le tabo luka bo bundisa wera son fit evoloko eza perte ya temps le tabo luka o bundisa magoda finissant perte ya temps. Pour maintenant simplifier les choses il faut ko beta mukonzi na bango. Leto banaye kokola soko beti deja mukonzi ya groupe o beti deja bato nyonso bana sima na ye na ete so bana matete bazali bana matete bazali manifestez-vous. Est-ce que bana matete bazali bana matete bazali lokola wata abanga fali lokola wera azobanga fali. Donc ce n'est plus la peine bole kisa air obunda na wera na watate beta fali mbala moko soki fali a beta mi mbala moko wera poli wata poli po espoir na bango ya suka na vie na bango nde bazana ba carrière na bango na bana maison mère ba fanatique ya wera lelo ba fanatique ya wata espoir na bango tout bache yango epa ya fali. Donc wana déjà eza ba biloto okende tozana biso wana yangia mazane phénomène avandi na elipoka azozela date na ye azosala ba featuring na ye azali jana studio na Youssoufa azali na studio na mwana na biso poto desoki del bazar et puis sikoyo auti a côté studio asali featuring na evoloko lelo kuta zayini pa ba animateur a makamba bale bazosala sope ba entraînement ya nzembo na bango sope nini. Donc côté wana ce n'est même pas la peine bosana. Sikoyo awa deja wera lokola zana sima fali wata lokola zana sima fali
moi to kipe bango ezate sikoyo tozo tala ye moko sikoyo Fally awa sikoyo esika moi équation ezali awa sikoyo nde so to yeto tala Fally moi équation ezali équation sikoyo ya Fally eza à quel niveau poto bete kaka mbala moko équation ya Fally eza na niveau moko très simple eloko oyo ezo sala lelo tozo koka Fally te eloko ezo sala ke tozo pola contre Fally po yaza maître ya makiona biso tozo ya na bitumba ya vérité bozo bunda na mutu moko yaza na makiona mais bino boza na vérité donc de ce côté là nous sommes déjà perdants donc to poli déjà na bitumba wana parce que mutu yo tozo bundisa azo sangisa nyonso sur le plan artistique mungongo ezate a koti autotune sur le plan spectacle et si à katana nam nazo bisabino je connais Fally comme mes testicules c'est le fils de ma sœur nam na yebi na sabino bo nesa bokanga ba vidéo auto que le 2026 2027 na yebi ndenge Fally a kosuka na yebi actuellement la santé artistique ya Fally et c'est assis là c'est un artiste oyo aza sous les machines azo respirer dernière bonbonne na yeza Stade de France ni tete le Stade de France aza na ye ne lokote sa silaka ne kala amekaka linga cha ndolo ye simbate alinga cha double martyr na kisase simbate almatuni palais du peuple première asala 3 référendums ya ba warrior bazo kanseka za makasi atuni bango ba warrior bolingi tokende wapi palais du peuple tondolo ndolo palais du peuple tondolo ndolo bango kuna kutu ba tentenios ndolo aigle ndolo yemoka calculer ndolo nani akobetsa ngai batu bakoya nini akaniskisi kutu concert de revoir avant que le barena na bandal na terrain municipal et sala libandi soki lelo na lobi na kende su ndolo kwe l'artiste donc son au hasard en face ya bagolo lelo au-delà ya bonbonne ya stade où ils a soutenu na gouvernement auti na multiple annulations na États-Unis Atlanta Canada ce qui peut Los Angeles ateka batikete ya akosela élection makambu. Donc mutu pena ya loba kete tozwi ba visa te au moni politique sur nous sommes organisés c'est promis à la kaba warrior na koya na janvier a monana te a beta pe lisolo te donc moi prise ya suka souffle ya suka o ya zui ndenge merci maman Denise à travers Abeda Chou mbongo l'été bimi ba bimi c'est les mois stade wana ce stade wana yango ezo garder en vie donc azope mani na ba courant so kaka bokati stade wana pa asili soki bokati stade wana asili na yoka onan o tozana décembre tozana ba novembre 2024 yoka ye charmement de la bonne musique. Aujourd'hui je viens devant vous pour m'excuser, pour vous dire à quel point je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté.
On a de Wi-Fi. De ne pas pouvoir être avec vous. Yeah. Comme vous le savez, j'essaie toujours d'être le plus pro possible. Yok. Donc, J'essaie toujours d'être le plus pro possible. Yeah. chaque fois qu'on vient aux États-Unis, on a toujours demandé de voir le permis, visa de travail, permis de travail, pour chaque tournée. Mais bon, malheureusement, vu le contexte actuel des élections là-bas aux États-Unis, l'administration a pris un peu plus de temps pour gérer le dossier. Et on a attendu, après, on a même voulu reporter Wana kuta kosi libe élection, hein, na poussa. pour la tournée. Mais je m'en excuse, donc je vous promets de revenir très rapidement avec les nouvelles dates. Bon. On va d'ailleurs en rajouter quelques-unes aux États-Unis. Donc on va refaire Montréal, New York, Atlanta, Dallas, Washington, et puis 3 ou 4 villes encore aux États-Unis. Donc vraiment, indépendamment de ma volonté, je sais que c'est dur à accepter, mais je vous promets de revenir et dans 2-3 jours pour vous annoncer toutes les dates. Et la tournée va commencer au mois de janvier. Promis, mois de janvier, on sera aux États-Unis et au Canada. Donc voilà, c'était votre... Promis. Si là tokotara janvier abeta lisolo. Là tokotara février abeta lisolo. Là tokotara mars abeta lisolo. Bon, là c'est janvier 2025. Donc, tout ceci démontre que l'artiste, sachant qu'à You Arena, il avait presque épuisé toutes ses cartouches, sentant sa mort prochaine, sentant que l'oncle a déjà fait l'acte de son décès artistique. Yango Moni akei ko bunda ti azwa stade. Donc, yango nazoko loba adversaire oyo atikali, le chef de bande contre Ferregola, soki to betiye, soka beta mina ye mbala moko bitumba ya wera na wata peye esili. Parce que Fali azana ye azope mana bonbonne sur le plan artistique. Et loko nini boko comprendre que eza presque l'apparence. Et loko lelo ezo aidé batu mususu bacha munoko contre Ferre parce que Fali et sa bande azana musique ya ko paraître. Aza na musique ya apparence. Ya ko paraître. Que de mise en scène. Que de mise en scène. Que de mise en scène. Voilà même bouti komona bino moko l'air nazoye bisabino ke stade ya Fali producteur ya France azana mbongo ya ko futa te po Fali abeta po aza rentable te. Mbongo euti na ba fondation Mama Denise eleki na Beda Chou ba orphelin ya Mesedrio ba che mikanda concert et beta et judat. Okomona les mêmes formules ya Fali, même formule ya Makiona. Yangwe uto sala ma fara fachina ba jeune. Même formule. Un jeune qui travaille na fondation Mama Denise, il est déjà là, il est coaché, bazoko sapé, lokola, on va choisir au hasard, on va choisir au hasard. Bake, babengi jeune, aye, fachi be, abani nanu, fachi, kolela, aye mouvoir bino ti, yoka, nazo senga, ce qui fait nanas, ce qui nas, Agence nationale de l'emploi, anin, bango na bango. Mwana wana, baliaka na Fali, baliaka na Soulé.
yoka lukute, hein? Tande ba oko satala. Il y a eu des réclamations de ce côté-ci. La première est venue de là, la deuxième par là. Je prends un jeune au hasard. Viens, viens, viens. Non, 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 le jeune là. Viens, viens. Non, 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 pas vous. Ok. Bazo boya, baza déjà na cible. Non, 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 pas. Donc bayebi, donc nebo mona kaka na ba seri moko fali ndenga zwaka mwana moko alela kana podium afali necha mikata. Mwana na pe fali a def saka Gez Mawete amata pe na concert ya Gez Mawete alela. Donc baza ba trafiquant. La ta yango. Bazo luke ya luka. Ici, vous êtes des contestataires. Je viens à vous, je viens à vous. J'ai pris un jeune au hasard, comme ça au moins on est d'accord sur le process, d'accord? J'ai pris un jeune au hasard. Du moins, on est juste sur le process. Si pour finir, son excellence, monsieur le président, je tiens à m'agenouiller. Je suis un jeune, je tiens à plaider. Excellence, monsieur le président, je suis pas né dans... Donc, en principe, ce jeune n'est pas un idiot. Ce jeune n'est peut-être pas un paresseux. Ce jeune n'est peut-être pas un fainéant. Les fonds de la démarche de ces jeunes peut avoir sa place dans notre société. Mais la forme, on croit motiver les jeunes en usant des méthodes mensongères. Est-ce que toujours vendre ma valeur? Si vous moni ata ba pona kiye. Ata ba pona kiye ko pona. Makamba lobi eza mabe. Mais non. Comment toko kende na fond? Sachant qu'il y a pire muntu ya Mama Denise. Azarane na ba fondation Mama Denise. Azana e warrior. Azarane na ba beda chou. Na ba fali. Ba soule kauka. Na ba koloke. Bango na bango. Mais bouyebo matisaye. Genre que. Juste pour émouvoir les autres. Allez, soko talipe fond yango, ba demande yango mutazo senga soki ni national ya emploi. Ata ba saliam. Est-ce que les emplois s'octroient par des structures ou par la création réelle des emplois? Agence assainissement ata basali. Vous serez payé par quoi? D'autres, osomona makambu jeune wana sengi ezaka kaba structure moko oyo yoga suka nango autorité morale Mama Denise. Et azaka ka jeune oya uti na ba jeune oyo Mama Denise ba pesa kaba bourse. Et ce sont les mêmes jeunes, les mêmes gens oyo babimisi mbongo kaka nde babimisa ki na solidarité ko na Fonareve. Pour babeta, Bercy, ya Bastar, il y a 11 000 places. Ce sont les mêmes gens oyope babimi simbongo pona stade ya fali. Sikoyo, pour mieux comprendre ça, chers amis, yaya, na mutu oyo azana double stade de France. Na mutu azana Accor Arena. Événement nini faut ezala d'actualité. Mutu azana double stade. Parce que Accor na évité vidéo oyo ernime ko koma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution. Ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango eza nini? Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso, ba maladie telle que diabète, tension, AVC,
prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout, oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozo lia bazo tia yango ba poison. Biloko tozo lia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays, balobi non tika to kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko ezo ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne, botika nalela bébé. Oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zero lobezala kina 10 senado yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisa nga bebe na mbuma basala ba chausse kaka pona ba voiture te kinanga mampata bongiselaka biloko nino kolambela nani yangi ya majour wana et puis jour wana kotia biloko mungu wa mingi te potentiel ekozala le 4 wana o nga na yebi le 4 fali pupa keba turo yo linga kokene na mai pona kolongola souci ya réussite ya fere turo keboko dinde na mai faut ba maître nageur bazala mopanzi. Donc wata kutu le 4 avril quartier libre soko kolala na casino libre à toi soko kolala o wapi soki pe nini o mono kosala polongola mutu pasi libre à vous oyo ngana yebi le 4 avril 2026 warrior moko te akofiotola tokolala lokola na couvre-feu bakokota ndako avant tokolamuka le 5 bakoya ko accompagner biso na actualité oyo kombrouiller bango même na makambo na bango. Les Gaulois sont libres. Gaulois koloba kosala sold out lelo ezaye. Gaulois koloba kosala sold out lobby ezaye.
po fanatique aza na droit ya komipesa tonisi ya kopesa nini na ye tout ça. Un événement se prépare, il s'étale par rapport à un timing. Détrompez-vous, chers Gaulois. Vous faites tous de la musique, mais bozana ba même méthode T. Confusion na yo Gaulois mususu, ozo kanisake faire gola pe asombi ba billet première lot. Naba comité d'entreprise, naba groupe d'association pour alukata moga distribuer. Non. La différence entre Accor Arena ya Fere na Stade de France ya Fali, Accor Arena ya Fere batu bazo somba individuellement. Et sa consommation par les humains. Oyo ya Fali balancer vente ba sombi les lots. Ya ba billet belé, fanatique a sombi mouké, après ils vont distribuer. Pour faire un coup de marketing, n'enge commis la mode lelo na poto. Mais faire n'est pas sur cette méthode. O ezan nunguzin tende. Wenda munzila bersi. O ezan nunguzin tende. Ezo kende. Lezo ezo liama, ezo betama, ezo kende. Par rapport tinati. Banda makambo e bandi. Et si bon moni fait la sali vidéo ya Accor Arena. Pourquoi faire regola a bandaka yu arena na vidéo? Est-ce que awa les padres a sali déjà vidéo? Ah gaye. Na esi bino faire gouti otala bino azo se kabino moyente. Les pas de n'ingazana azo se kabino ya kosakarate. Le bonheur, c'est tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est toutes les bêtises, l'ignorance, oyampi di malazanango. Bon, c'est bien ça la besoin d'actualité. Et ça que tout ceci était prévu. On lance la date, la prévente, les 5, les 9, on commence la vente proprement dite, on observe comment est-ce que le ticket va se comporter. Après observation et comportement et le ticket, viendra la période oyo et sa programmation ya promotion proprement dit. Sikoyo yo est-ce ngam na tinda ki o kende na panel ya ba warrior. Ngam na tinda ki ozala Gaulois ya TikTok. Ti yo moko sans la foi aucun na panel ya warrior. Siko warrior botala et puis pour la plupart je suis en train de réfléchir. C'est comme si nako kanga page Facebook nanga. Je viens de faire analyse des données. 80% ya ba usagers ya Facebook eza bato bazana ba pays o bato bakota ba concerté. La plupart ya bato bazana Facebook, bazana Turquie, bazana Chypre, bazana Kisasa, bazana Isiro. Yango page mubima oyanga ya Facebook e koma kaka bato moko mafinga do nazo tala bongo na taliboy o taliboy o azana nini profil ya Spiritas azana a Chypre o nani oyo warrior Ekonda o nani Katakokombe o nani taliboy nini Idiofa do bango na bango.
Des gens qui n'ont aucune notion, il y a réalité, il y a vente en ligne. Des gens qui n'ont aucune notion, il y a comportement, il y a billetterie. Donc, pour na bango, loko la falia, il bango sold out. Donc, concert, nyonso, et bandit. Donc, on a moutono baba kanta. Premier jour, il y a fali, warrior, yaki 40 000. Basomba ki ticket. Donc, bazo zelape, premier jour, il y a ferré, bagouloa bayambala moko, 20 300 basomba ticket. Donc, meilleure réponse, et on paie sa bango, nana kenda kutu par 4 chemins. Et là, on va au sommet de la bango batiki. Nazo angwata, komi ata bolingo, opena na mona makambo. Donc, mutu azolamba soso me misu kaka na njungu matembe la voisin. Yango wana ndenge tolobaka na beloba moment fa na bango kutepo na oba jo soki bani sans faire égola lelo mbele musique na biso se kufi ba concert et comment ya ba producteur ache mukanda misa lukimbongo na ye ndenge pe bozo mona lelo deuxième jour ya fali ezoko kozala bino si bomona mutu premier jour ezalaki première date premier jour 40 000 91% sur deuxième date balobi ata 20 000 te pona nini Uvira est tombé comme Uvira est tombé mbongo bofu basomba deuxième lot ya batike ezate Uvira est tombé. Nazo sabino botala makambo fali ekenda kaka même rythme na makambo est. Ekenda kaka même rythme. Donc, le combat est très facile quand on connaît déjà l'adversaire, surtout quand on connaît les moyens de l'adversaire. Donc, même les Makiona est devenu héréditaire. Même les Makiona est devenu héréditaire. Binomo bolandi ba nani ba trophée. Bolandi ba trophée. Nabona ngako tangi ya okoma o ngana lelisi mwana. Est-ce que bateau ba ba trophée wana na kisasa? Au moins même période. Masamba jeune face à Fachi. Makiona trophée Yaba Warrior. Makiona Jérémy, est-ce que quelqu'un comme Kindingu Lelo a cause de trophée? Même les Makiona est devenu héréditaire. Ça se transmet du père en fils. Nathalie Moine, Nathalie ba trophée. Na lubika no comment. No comment. Nzambe. Nabi oh yango bomona nga utuko bomeku bomona nga na beta masolo ba trophée. Si bomona nga ta oh Fianton award bon yaya kaka ndenge ba kotisa buzoba na ba trophée depuis Ndula Award Nati Lokole Yves Abdallah Jackie Ndala Marius Munga bazo pesa ba musicien ba trophée pendant que Fali est le sponsor ya Ndula Award. Donc Bikeko on bazo pesa ba tout c'est Fali qui a financé ba ça la Bikeko. Aliyo Munga un vieux père
oyo betela makamba trophée na héros chance bino mo bozomona yango na banda ko pekisa wata tika kotindaka Francis Dibaya kenda kozwa ba trophée ya buzoba eza na trophée muso kezwa ngwe kitisi esilisi na yo valeur do bato trophée wana ko ndeka ba pesi mwana trophée bana moko abu pia le plus mutapenga ne mawa Jérémie mutapenga mande Jérémie osali musala no kitoko o mérité basangisi yo na kakofoni moko oyepo vimbisi matama Jérémie nzambe musala no makaso sali na mbulu openda Jérémie makiona des gens qui vivent par les paraître. Les gens qui ne vivent que par les paraître. Ferregola a la musique pas pour paraître, mais pour être, car il est, il était, il est, il sera. Il est là. Yaya. Et si na matisa giba drone na voyager dans le temps, na keti le 4 avril, nyonso ok. Le reste, yosomba noka atike. Bosa na nokutu makambo, ataba conseil, yosomba noka katike, somba tika akora arena. Yosomba tike omona sikoyo, makambo yosala le 4 avril. Biso tambula. Ngana tambula kana tamboli deja. Bino bokanisi bato maison mère bazaba na mikie baeko créer Greco ke faire linga bonde la wera. Bokanteza pamba. Ten. Ba moni deja tableau ke accord arena wana et peli deja. Baza déjà na indicateur soki na mois de décembre na ba ninyo na mona ba mi pepe ya Uvira oyo tikezo kende boy kitoko mara janvier février mars ba kanisi fere nenga kota kina kitsa zo yemba na yenjarena babi ato bima batata ndokia bango mo babani ko mi créer réconciliation fictive. Batuba se réconcilia lorsqu'il y a un conflit. Faire na wera ba na conflité, ezande ba état d'esprit. Eza ba état d'esprit. Bango basala choix ya wata mwana mbote, wata mwana nini, bozwa wata, bo memena ba tofu basala ba réconciliation. Faire gola za na artiste. Tout ce qui a trait entre Fere na wera buchambongo. Soko lingomo na wera na Fere bazo solola. So buchembo bomona boboza. Bastard. Fere as a star. Bando botama. Eso mona Fere na wera. Avant mona Fere na wera. Buchambongo. Avant mon on a même podium. Ce sont des grands artistes. Bochambongo. Et ça l'oba clair. Toi sous Nathan yaba kanzenzenze kalengila te. Pipi kalengile tawanezate. On avance to koli. On a mutazo sa libota na ye. Mutunyo so sa koli. Wera koli, fera koli, c'est le wa koli muta koli donc mutuna mutazo makamu na ye. Aloba clair. Mukolo moko te fera kubenga papi kakole. Kakole, vie penza mikolo yo ezate. Mais soki boye na kopa ndule. Boche. Ale fere neni. Mutu mwo bache mbongo alingi kaka fere na wera. Ba pesa na mbote libosa Tour Eiffel. Apesi caché na wera ye caché pas. Ba temika
Yangiama de la forêt, chair de poule, satellite, ça va. Bien. Ah, ninga chaga ba polina yoana. De sili. 2-3 secondes, le tambouli, fere wera. Babouaki mutuana, azumbo. So ibuhi lelo, bochembo. Ulingi ba yemba yo. So zala mbongo no lingi ba yemba yo wera na fere. Ochembongo na yo monta, wera na fere, mbongo asiyo na clip. Soko koteka bandaku yo, soko za Elon Musk yo. Ochembongo na yo, omoni fere na wera. Même ata na kor arena, na yebi yango bozo mela soyi. Même pona invitation. Soki boche mbongo, wera aya invité. Ba permettre ye. Soka kolinga kitana diemba, ye. Soka kolinga bimana mupanzi, ye. Soka kolinga ya tout droit na kor arena, ye. Tucheli ye vite imana wana, batika liye place na ya ye kopose. Lingi koloba lokolo betaka nga nako na mone na bolingo soki boche mbongo boche paquet. Ici on fait du showbiz. Ah waza su era bana mikete, faire n'est pas wata, faire n'est pas de plique. Waneza lipa mateka moko donki oya simbi ngwende ya wenge lelo wazo représenter masolo ya wenge ya kitoko ya triangle de la mort. Fere moka vanu yana memi drapeau yangia matake mbiaka zo yazo sepelisa génération berceau jiben piana leader charismatique akanga gombe na ndenga code en attendant makamususu. Et loko wana eko changer. La communication, le marketing est un domaine très scientifique, très délicat. Adidas Arena n'est pas Accor Arena. You Arena n'est pas Accor Arena. À chaque projet, une conjoncture, une circonstance, une politique promotionnelle adaptée aux circonstances. C'est comme ça qu'on fait. Il a été prévu, il y aura d'abord un lancement à la billetterie. Après le lancement à la billetterie, il y aura une évaluation. Après l'évaluation, il y a déjà un programme. Même agitation au Ezo Salamalelo. C'est prévu. C'est prévu que Charlie Prince a kota milinga Mumbaya kisa nani Actidinet il faut bazwa matekita pour bangon bazana avant premier plan pour créer l'actualité. La stratégie a tenu et simbi à part spot publicitaire yo mon esca faire la sali vidéo te janvier. Bon, na évité ce que à la tenue. D'ici là, Borozoba programme tout, conférence de presse, descente à Bassel. Moutoukoutou na Bruxelles. Faire à Keti et Moko na Matonge. Talabino Moebi les pas de Nambongo. Nengazana Azobeta déjà machine 20 300 personnes. Azobeta déjà machine il y a 20 300 tickets. Azobeta 20 300 tickets. Jana na calculer les na ndenge mo azo calculer wana faire mikolo sera vandika na bovan na likolo azotala mukili encore kufana na ndako tonga pona musala na yo soka vandikaka il a un calculatrice. C'est quoi ça? Soka vendre ta machine 20 300 personnes multipliées par 55 beta machine yomoko. Soki kutu bozo compter o faire à perdre ta mutu moko
na bato ba osoma batiki bobosana soki lelo après lancement ezalaki kaka 200 tickets alinga bima mbangu pino boyebi ete yaya motu kutu mpona koteka batike ayaki ntina TikTok ayaka ti TikTok ye moko komelesa ndenge aza wana bino boyebi ete agaye wana commerçante donc ye pena après Franco Verkis kote kuna wera Kofi ye mtatika na biloko wana mikolo so niongo nyonso ya munene o ba niongo nyonso za 50,000 100,000 da wana kana me na ofuto kana me fin avril mais le fait rigola ni photo ça l'association et loko wana nini on va voir ça fin avril boyebi point ni mikono baka fin avril bato basala business na faire tala boli misanga webi makapsunga tuso monaka muko mususu mutu moka bengi nga o tonton pomo sozo tutungisama feregola sola na enanu ndeko na biso bazali tozaki balokate na ndaku moko ya fere siko biso tozo bima na biso oli apesa biso garantie alobi kaka ono akopesa garantie te bozela soki locataire muso akoti bongo bazongisa bino garantie na bino nabi bongo siko bongo te mais ye azana mbongo ebele apesa biso kaka mbongo nabi yaya wana mutu akinkita eza ba rubrique mbongo ba Mathias mbongo ba concert mbongo ba Rolls mbongo ba ndaku yaya boza na bino calme ndaku umela na ngosusu te mutu muso akoyani kaka tane bafunda ke pana ngati locataire azofunda pana ngo fere alingi kozongisa garantie te alinga fo locataire musulera ko yalo bino boyebi tipo wana te mutu na Charlie Prince alakisa batu $20 shege bakateki wata puis beka ndenge wata le padre fere $20 boswa basiliki bozwaka 20 travail prenez de la peine 20 siko locataire kutu bazobi misile mbongo te bapia il faut locataire musulera goya ngatali oui as a businessman ce sont les usages comment lena makambandaku baera zorasu mbongo na ye na ndaku tazongu selo locataire donc locataire muswa goya na garantie mususu yoki siko boza mutu abongo boza sir akotike la binota tikezo teka mate ya vandi na ye bino bolexara non les mal les gens ne sont plus vrais les lots. Ils sont plus vrais. Ne sont plus vrais. Par makambo tozolo baka ya ba producteur et moyen faire créer ba producteur ngana kena ko tuna na kena na ko tuna papa bino pe tozoyo kaka bozana mbongo siko beaucoup de bi na ya tonton promo ce n'est pas l'argent qui manque. Mais ce sont les gens dignes de confiance, les gens crédibles qui nous manquent. Bon, côté wanape lemso muto abatu. Et faut boye bara surtout muto so sa mesani na business. A comme en expérience, il fait pas confiance n'importe comment à n'importe qui. Nana so kama on Masai. Fere kutu mutaboya neko beta yu arena ya lokumu soki ba kwa nile yango ba nile avec toutes les conséquences kala botu na Charles
po omoni yu arena confusion batu balokwa basa wana mutuke yu arena ekatana pona batike te yu arena ekatana pona batike te ekatana parce que des associés bazoyo kana souste par rapport ya ba responsabilité ya ba obligation na bango et l'artiste a estimé que ce qui ko katana ekatana nango yango on a batu base qu'on a ba confusion et dans le même contexte maintenant avec toute cette expérience en passant par ba one weekend tout diniboué ale toye tike zo te kamate fera vanda nanda boye biete ce qui est sûr l'orchestre est concentré au Gabon. Je vais vous dire une chose qui fait parfois l'élo, la force de faire au c'est vrai, sur le plan marketing ou bien image, ça peut être reprochable. Beaucoup de gens lui reprochent ici dans ce sens. Peut-être nous aussi. Ponga iper mona robanga les pas de toke ka yu arena toke kaka yo pe kaka mbongo toke kaka l'essentiel so lo kumu lo biboyi ngape na okena mouvement mais lui du moins il s'en tient, il est tellement confiant de ce qu'il est, il sait ce qu'il fait, il sait que tôt ou tard il se rattrape et la vérité lui donne raison. Tobande kovanda awa feregola ateka batikete ateka batike na banganda ateka batike na banganda Weranson ateki batika en ligne Weranson ateki batika en ligne muta discuta gite ok toyoki bino boteka batike na banganda te bino boteka kaka en ligne sikoyo nasuka awa elle comme kamba koswana Golf Kizola lobby akangaki soki 15 000 euros ya Masai mbongo ya batike oyo ye fala teka na physique ezalaki ni ezalaki ni donc même Weranson aussi a fait des ventes physiques parce que Toyoki awa ba décharge ezali que l'omoko ya batike ya concert ya Lidas ya Wera etekamaki na physique okoya komona pe tente moko na ba panel ya ba warrior na ba bakosaka ba netre fere amateur atika ba ticket physique. Qui vous a dit que la vente de tickets physiques est amateurisme? Non. Nyon c'est ça ba technique ya consommation yango nazolo ba gaulois bako sayoti. S'il faut leur promotion kobanda soki ticket kote kama na shop oh na nini eza vente. La vente physique fait partie à vente, c'est vrai. Vente ou eza en ligne eza quand même plus rassurant, traçabilité zali eza na fiabilité. Mais si vous avez votre coin, ndenge maison mère, bateka ki ticket, nadidas, butu, pas gof, bateka ticket logo la drogue. Wara, oui, vous liez pas golf kisolo, wara. Tika wera zalia. Tika wera. Oh, izali? Izali ni tete, batika izali. Combien? 40. Encore 40 balles. Encore golf qui sont la paix maître. So pas tika ateka qui on a ba play. Yeso monako yego lia pas golf qui zola. Malangwa combien? Malangwa na makemba oso na nini 20 euros na nini 40. Yeso bo meli moni bolangwe kwiti soke koti calcule bunga. Au moins na sewa na susu o ba ticket pe zalia. O de ticket. Ba niacho moi de ticket wana. Facture celle de 250. Ticket tekami. Encore muzombo wana golf. Ticket tekami. Siko où est le mal?
bato bazoko sabino ba oteka ba vente en ligne bazoko no somba na ba groupe d'association na ba comité d'entreprise, c'est-à-dire vous pouvez même avoir des tickets sans payer directement parce que vous êtes comité d'entreprise, ba sabino confiance na muto akena nukutu ba ticket a défi ya nyongo aki asali ba tombola sali après aya sope na ba prix mangondo po ba pe sope na ba prix de base. Donc, il y a un alobagana mukili, miyeba, zala confiant. Conseil to yo kaka. Mais yo moko miyeba, oza wapi, ovandi wapi. Et ferego la amiyebi. Ayebi sika vandi, ayebi ke les 4 oyo to papulango et puis makambo zoya. Makambo zoya. Vous allez encore constater eloko moko oyo lelo lemsu bozo mona feregola marambela ta bozo loba lemsu moya kipe na ezati pour buzoba ekomi trop buzoba ekomi trop. Remarquez lelo tozalaki awa Leki ayaya, nga leki ayaya, leki ayaya, Stade de France, ngamna kusala lista batu, Stade de France, tako zwaote, nani, tonton pomo, yokutu, koyate, Stade de France, ngamoko, leki ayaya, ngana yaya, bamboka na biso talana, ngana yaya, leki ayaya. Première date, yemoko yaya amisombi batikene na gouvernement. Mbonga promotion, do, bazuite. Deuxième date, ye moko yaya kene ko tourner film à porno. Mbonga promotion, do. Siko lelo, baleki ya yaya, bakomi baleki ya Pasteur François Kankou. Baleki ya yaya, bakomi baleki ya Sandra Mbui. Baleki ya yaya, bakomi baleki ya Manda Chante. Dona yaya bachelaki mutema yaya pe mukarabe akoti sili bango esipako pasi yayo kaka na butu pasi na komona photocopie ese yaya baleki ya yaya bapanzani kindingu ninga zana kolia mabele na kisasa leki ya yaya nazo tala bona bi oyo akomi susu leki ya François Nkanku oyo. Mais yo nani, yo marque tabu yote, mwanga chuchu yote, yo koma leki ya yaya te. Bino bonnego kale la biso tawa, Stade de France arrive. Lorsque Stade de France, bobongisa ba plateau, bobongisa ba veste, bobongisa ba mokoto. Yote, mwanga chuchu, yote, yo camarade ya yaya, po bazage bele, baza ba leki ya yaya na ba camarade ya yaya. Oh, mais yo camarade ya yaya. Oh, camarade ya Boulelo Bou, camarade ya François Kankou. Impudicité, batu bango na bango batu impudicité. Yaya, boko sumbe. Mama gaye. Gaye. Webi mutu abikisi bango golf kizola, anga golf kizola bikisi baleki ya yaya, bakomi lelo baleki ya Manda Chante. Baleki ya yaya, bakomi baleki ya Manda Chante yaya. Tala bango kaka kuna golf pe kana yawa. Ozozwa mbongo toko filme. Bochaka munoko, bino baleki ya yaya. Le bakomi baleki ya Manda tale. Yaya, allez, viens. Toi c'est qui? Oh, moi il faut que village d'origine. Mbanda nani ville cité Mbandaka village soki ikoku nini Gemena. OK, né quand, date de naissance na yebité. Tu es arrivé à Kinshasa de quel côté? Du côté de Barumbo. OK, tu es arrivé en quelle année? J'étais arrivé là lorsqu'il y avait la guerre. Tu es venu par quel moyen? Par pirogue. OK. Yo yangoyo. Chou. Leki ya yaya koma leki ya Manda Chante te akomi. Mususu ye wana kuna. De Dubaï en Chine. Leki ya yaya,
date bimi basepeli zela promotion benga yaya soit Tintin soit Milou. Premier jour yaya bandi prévente beti tongambonga gouvernement yaya premier jour 40 000 yaya teki bazeli yaya yemoka tufuli susu poa 91%. Azo tindika mbongo somba babiene yemoko yaya 90%, solid out. Hey, yaya, zela mbongo promotion ya izo yate. Leki ya yaya, akomi leki ya Sandra Mbui. Pasteur Jean Bosco Kanko, lera balaki. Wana simbi biki na feye, ondira zala galere makamwana. Sandra Mbui, Abala Vierge, Sandra Mbui. Oh, bazo benga soki nunu nani. Fatou, azana biloko ya mama Sagisha Rufa. Pour la pas vérité. Donc, Nathalie Bango, na succès ka songo, mutu ayela ki biso alingaka buso bate, alingaka ba vie privée, succès ka songo azalaki awe. Ngana tala kaka, succès ka songo azalaka. Te ba misusu, ba comment la sa ba position, pa ya ba artiste, golo ba vie privée, ya ba artiste. Sandra Mbui, asa artiste te, divorce na eza vie privée te. Na leki ya yaya. Na amia yaya, succès ka songa comme arbitre, ba se retrouver na panel. Mwanga chuchu kuna siku ye, camarade ya yaya komi camarade ya Jean Bosco. Mususu, peti nanga nene ya, mutu nanga nene ya leki ya yaya komi leki ya Sandra. Débat. Succès, je te respecte. Avant de continuer, nene ya akita na muyibi mensonge makionelinge bana bakangi ye ngana ngabe nazo sabela nene ya kangaye kaka nene ya succès Kasongo, je te respecte beaucoup na komela kiyo, s'il te plaît fais descendre nene ya oh yo loba ya yo nene ya pe ko loba ya ye yo ya koi na fere oto komona makamu Nathalie bango nyonso naka gana ye zambe ye moka ye bichu tika bango basangana baibele o bako panzana hey yo bakali neneya maktabu Chekdom, gana ye bamsu bangwana baweli studio te. Baweli studio te. Gana ye. Tika bango basangana baibele. O bakupakata. Yo, mumbele. Bakali. Gaye. Likolo ya koina mutu. Tiboke gosala promotion ya ofele. Ya, situ yo kindingu. Ogosumba. Lelote. Kote wana. Na sepela na le fils de ma sœur. Fali. Soka kanisi yo bitanga soi. Lengo bandeko ya. Cha ou. Tantine Fanny. Marco fils. Nakanda na ba audio. Nati lokola lobaki, il va faire mal. Nabitanga soi. Siko lelo, oyeno kaka. Po lokoti bilamba na yo. Na galerie mongo ali oye obandi ko sauter et puis botala ko sauter monde ba ressort et diminer
kosote pe ba ressort les asu kosote na kalale ezaki na cha ou pena mutazo sauter avec énergie kosote comme neti distance comme neti mutaliete kosote comme ya ko forcer kosote oh l'air tozalaka na yo bitanga so isozo soto bando koma mwa mulaiti po bando sa na tariki a mulai soka sote cha ou tantine fani wana sote wana soka ye petit nanga wata azo soto santi énergie au moins kozo sala musale si kozo se retrouver goloa mobondo bazo katelo ba cop siko ba cop e komi ya ko forcer do muto ko sotete cha we sili ba pile komi cha nyonso wana likolo ya koyina serigola likolo ya koyina mwana mamari bokomi boumbu bokomi baumbu batu bazalaka bazoko ngenga likambo nini nanga bana ya communication bakomi baumbu na mpidi te à côté wana moi j'ai confiance na Magali Kongolo na banoko mona tolo na ye kitoko leka zolo bela fere mais mikosu na otala oh mais tolo yango ya Magali Kongolo ndiza suniti za neti za la kite izala yetu oh tala pe maiza kuna na mpidi male 5 naba à part bato visa yango monaka baza batu moko bango moko baza ba champion ya busoto bango moko baza ba champion ya buzoba oh, papa makamu na bino te biso okesa fere za wenge zaka na guerre d'esprit. D'ailleurs, quand tu as un parti politique, il y a une tendance zalaka. C'est vrai, ce qui a tendance, c'est comme déranger, on n'encourage pas. Yaya. Bino Bokancha qui trésor Congolo, en bon de moulou, a eu visa, a eu poto. Vous avez qui si la tigre binotan. Eh, faut la télé péter. Bosu fanana bat bosu ba bangote yaya. Eh. Trésor Congo. Mukwa Kalonji. Mais moi, Mukwa Tombolo. A vu visa nebo se kakaye. Aye poto. Siko bino bolingaki avana na plateau mige alo banan. Ale ki affaire. Alo banine ye mutu a remplacer Bioniki. Tiens. Oh yaya, toi na mboka ba titre, ako bamba bino titre. Charge à communication. Oboyo kei. Eh, papa bino sana mbogo. Ngamo kuti na mi créer IGF. Eh, yaya. O sana mukilo e. Trésor Congola ye wana ako yotikira bino tante. Ako nyata bino kintina penda charge à communication fandi nde. Vino. Eh. Ya uso sagana ukoi batikio tresi patala bien awa ngai soge komi boye ngai masolo na ngeko lala ye paye à la voix de Ngungi moi Tracy le directeur de communication ya code eza code ya qui charge la communication et la musique et ça n'a pas de politique.
Edi Badiata kutu yewana. Edi Badiata kutu Edi Badiata chargé marketing. Badati ebele kutu ya fali aye bana ote. Nga kutu na badati mswa fali na ye ba va Edi Badiata. Yo kanti lokwa yo Edi Badiata yo zalaka wana miningi naka profitaka ba visa yaka poto kolisaka bar na yo salaka code na ona momi na yo abu upia ya Congo eza mboka ba titre yo so mona mutu na asilisi droit ba obenge déjà maître mutu na asilisi droit ba obenge maître première année na médecine docteur préparatoire na ISTA ingénieur IBTP mbala moko donc architecte oh eza mboka kwata vibra kuntima waneza wenge zuta na vitesse nango et puis trésor kongolobo matabo kitanenga za wana aosia maka wana aolangate mutu azui ordre de mission. Et le répandit dans nos trésors qu'on le moutou yé mon ordre de mission. Invité Ferregola, artiste musicien. Tracy et les azana visa. Basel qui visa te. Trésor qu'on le basengeli visa. Ambassadeur à Grèce à Touni, lui c'est qui? Balobi, c'est le chargé de communication de l'artiste Ferre. Tala, ngana yebi makambo ya après Grèce wana. Munduki moyezo bima après Grèce aboye bate donc trésor qu'on la yebi déjà assis à miakotika te. Nengi kaka et komamaki déjà na ordre de mission chargé de communication abou pia. Contrat, pas contrat, nomination, pas nomination, chargé de communication. O mato kita chargé de communication yangwana siko mais yangwana muto ake voyage en qualité de chargé de communication siko il chargé de communication et bon siko siko yo bino bovandi na bino na tuna bino na guerre d'esprit à Tracy Eleza na trésor Congolo na conflit Jaël contre Mana nini eleki bosoto entre Jaël contre Mana conflit kende zonga ozui guerre d'esprit trésor congolais Tresini l'équipe Soto. Vous avez vous-même la réponse. Si quoi bakanisa lokola biso to bosana. Edi Badiata ti lelo Mumbaya kani la raye. Lelo fali Lemsuna Mumbaya pe koma likolo pona akanela Edi Badiata. Donc na ebite kutusko Mumbaya na ebite olimbisa Edi Badiata ou bien mitifane sakanga. Donc yangwana kutu ba pesa condition nanyo yo moi sur jeune fille yo asalobela rafali nani moi so atana moustache asala mingi na demer o antoto mki asaloga di diston jeune fille yo moi so asala antoto ki tebu iruga mannequin o asala ba émission nani na demer bazaka na Mumbaya o jeune fille wana azana grâce te oyo moya mwana mwasi voilà bev oh nazo ba yozo tanga grâce yaza côté ya likolo bev voilà Beverly cette jeune fille là ba pekisa bango basala su émission na Mumbaya te ponani po depuis Mumbaya lobaka ko beta Edi Badiata ba yebisa Mademoiselle Dev et sa copine Demer désormais tolingo mona no su pembeni ya Mumbaya te
sikoyo soki pe Mumbaya alimbisa Edi Badiata toyebi te. Donc Edi Badiata ndenge oza wana zaka mayele po bambunza basala ba jete Mumbaya lobaka aza mbunza et puis aza mwana matete. Et puis jour en l'air Mumbaya zo loba na émission andako chaboy. Andazo fina misapi taga zo fina misapi. Donc Edi Badiata zala mayele. Donc ne nous importez pas vos conflits de bas étage au Bozaganango, Nana Boduga, Mana contre Jaël, na Edi Badiata contre Mumbaya. Oh, mais c'est tout à fait normal. Tracy, azapeme na faire. Batu nani bakendaki. Tracy, il assume aussi certaines tâches. Il y a secteur, il y a communication. C'est des bons droits. Ce qui Tracy a vendu, à mon nomination te. Azo kaka kuna ba fututu. Ils ont eu ma Congolo charge à communication. Vous n'avez pas autant la carrière net. Et il n'y a pas kangina nubouet. Makambo mususu batira ngo clair na discussion. Pour vous vendre pour mon nomination te mbala moko kuna trésor Congolo o ça surtout kuna charge à communication. Nous avons des trésors qu'on a na plan na mabo mission de service. Tracy yo mone makamba visa te. Tracy yo mona ki makambo ya azana visa. Et Mark House na bat musu bazala kité parce que les lo G7 ba passeport ça na maboko na bango te. À part bato ba visa te ba passeport ça ba bisuko na koloba te. Et Trésor Congolo aussi a eu la providence parce que il s'est retrouvé que yé passeport na maboko et puis na sala demande te. Bon, yo le rosa libre de mouvement, bon, quand ça li passe c'est ça ça na ba marka House ba masole ça côté mususu. So na yego lobaka ke sika ba visa ba passeport eza ba okene ko luka bandoki. Encore ba on a ambassade ba ma kasi na opesa komani ma. Bino bozo silika, bino kanti ba information mususu. Ba dossier sur ambassade be ba ka likola ba bevwana. Bevwana bo mona ka nzoto mikiana ebi ko embrasser Bev, hein? Bev? Boutou na moubaye ne ya lion so ya papi. Bev? 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 Ayebi kwa embrasser muninga ne mubali na ndenge moko do banana ba ko tinda bon pe akoti na ambassade. Ba ambassadeur oboyebi bam. Bev a komi mwasi ambassadeur. Les consuls ambassadeur de Yougoslavie. Moi j'ai appris que les passeports de Mark House sont ici. Bon, là, ça. Ndenge bino bozo se plana full option. Lisette, ndenge pe kota batafali ba se plana na Bev. Un très bon caviar. Et puis ngapé na le baron ngapé. Ce qui Bev n'a pas signé. Ah oui, on est en Europe, il y a ma camboué. Ah, vraiment Bev n'a pas signé. C'est une bonne viande. C'est une très bonne viande. Donc, face à toutes ces réalités, Trésor Congolo s'est retrouvé en bonne position. Il y a côté visa. Pour la démarche à visa, il faut qu'il y ait une fonction. Il est parti comme chargé à communication. Face à l'absence à un décret, à une nomination, c'est des bons droits. Que Tracy, ayapé, l'homme sous quoi n'a pas discuté, qu'on a chargé, il est directeur. Et puis Tracy pas monter à ma baie. Il y a ce qu'on excuse, n'a directeur, n'a chargé, n'a pas mon compte. Directeur, hein? T'as ma musique, t'as la l'EHPAD, pardon, papa, tout ça, ça absorbe, j'ai. Excuse,
na directeur na chargé na azalikolo directeur Tracy pas Monica yo trésor yo kangi coin ya chargé allez directeur yo obomelanga ba marché na nganga Tracy na vanda kitoko bayebi ngai dire bayebi ngai na zakana le padre directeur kaka siko Tracy pe asali yango akena ngaka bon toujours c'est quand même et ça makamozo salama wenge kenda na ngobongo wenge kenda bongo to bando ka pe serimo na BCBG Roger ML bazo lingete kingani et pas ya kutu ba voisin et si ka to uta na palin be mo boyebi na palin kuna kutu na parle pas encore kuna donc chakali na kal tout le dikulutal golf isola contre Odile Manzaka golf isola contre Odile Manzaka na BCBG pezaiki kuna Mosaka contre Roger Ngandu donc nandenga wenge ya kwatra fibo kuntima eza na weska mibali baza ba guerre ya positionnement ezala kanango mais eza lokola bosoto ya Jael tena maana wanande eza plus pire wanande eza plus pire na continuaka koloba yango parce que tout ça quand même n'a pas bonne idée. Je le répète encore lelo. En termes d'organisation, F victime et télématin à G7. Kobeta ba concert confusion na nobo kansaka. Fali soka yena Madina na ye akena Paris ba solo lina ba défait ya monsieur Drio soki dossier simbité Elvis ya Didiema aki abondeli pa Macron. Qu'est-ce que ça a à voir avec Gino Liaki? Qu'est-ce que ça a à voir avec Edi Badiat? Même Soule Kauka, qu'est-ce que ça a à voir? Yé moko fallait aka beti munduki na ye pa a candidat ba éviter ye. Les restes n'enga Soule komi ko kitisa awa par rapport ka ya jendenge sokende. Ali wana so bakomo tuti sa bakomo tuti makaba visa ele mama kene pas mama Denis Soule Kauka bomba banani bagoya ali koloka komo tala ba petit na ya komo la kala bango petit yo et comme ba visa sexuellement transmissible. Ça c'est pas l'organisation. Ça c'est pas l'organisation. Au moment où nous parlons, petit à petit, tout est en train de s'organiser de manière minutieuse. Na mona mingi bodiskitaka lem su bochaka kate bodiskitaka bodisite ba voyage oyaga kingandi akete nani tete natala nanga na sekaka lokola makambo ezokene bolen su boza peut-être na droit boye bakalem su ba petit détail mususu eko edara surtout ba gaulois boye bako vendre sa foi ou religion na bino na artiste Bolanda. Déjà lelo na Congo G7 eza parmi les orchestres les mieux payés. Lelo G7 eza parmi les orchestres les mieux payés. Principe déjà où est gouverneur à faire rigola. Tout ça de manière générale, voyage, membre équipe, ou bien délégation, nombre. Les principes ezalaka bokende na nombre moko perméable de manière que mutu nyonso bozonga quand même na mbongo ya bien.
vous avez compris. Bokende quand même na long nombre consistant pour bozongaka bozwa mbongo ya bien. Et puis na je sais déjà uniformité. Les moins payés azala jamais nassé à $300. Si paiement y a azala jamais nassé à $300. Les aux ancienneté, fonction, tout. Bah enveloppe ça varié. Il y a un bon moment parfois. Et c'est comme ça, au lieu de 25, boké 21, quand déjà les soucis artistiques est rencontrés, autant mutumsus atikala, lobi akoye kende kamususu, que bokende na batu, bazonga insatisfait. Bendo alinga kosimba papa wemba na avion, hein. Ete so boye bien. Bendo alinga kosimba papa wemba na avion. Donc ba Che Guevara mente baya pena boye na Tanzanie bayate. Et puis les padres, je pense, yemwa dara conscient ndenge nini abandaki ko discuter mbongo. Et alingaka te tozala na problème ya mbongo. Et ba paramètre eza ebele oyo ils ont favorisé ça c'est vraiment c'est une entreprise tout ce qui nous a boyé tamaka ona na repère cet exemple nani ayebi eloko favorisaka par exemple Blaise Créateur azanga te na voyage. Na yebi pourquoi très souvent Blaise Créateur a raté na voyage. Visa. Même avant besoin visa, na au-delà visa. Discipline, ça c'est à peu près. À mon attendant ma réponse. Discipline, yeah. Discipline aussi, c'est un élément. Mais, ce qui joue très souvent en faveur des Blaise Créateurs, c'est la polyvalence sur le plan artistique. L'animateur qui bomona bangwana, bazam nontana ndenginae. Orchestre so beaucoup bêta concert, beaucoup n'était en fonction et à kriasika. Beaucoup en fonction il y a animation en général. Beaucoup en fonction il y a animation. So animation il y a G7 orchestre on est à peu près 20 ans, ils ont qui 20 ans. Animation il y a ba Bercy ba Leka ba Kunzardo ba nani ba Leka ba Leka. À part cri na yo ozana ba cri o ba benga ngo ba cri à orchestre. Qui orchestre. Donc déjà élément c'est un élément était animation est là mais si quoi tu quittes au bêta boire so kilumbu ka kiese mama nananila kilumbu ki azoa nana ni talaka makainze bois comment. Boakango ba peso bino bolo bakabwe ma bobona ba ma pipo ba meka ma pipo na répétition je n'ai rien contre ba meka ma pipo na ba meka ma et puis Blaise Créateur ayembaka donc au-delà ya vitesse ya mwana Congo. Ba mwana Congo ye mwana ba modis ma mwana Congo aza mama na intervenant.
mwana Congo aza mama na intervenant. Mais lelo sokoza so le bolobi ba animateur ba 5 so bolobi débat kende par exemple voyage so lycée bo so kana des animateurs au monde qui est tendance ya prince d'Angola et vous allez plus na Blaise créateur. So toi na 3 mbala moko toke mwana ko. Donc bref maze belé ndenge zaka na ndenge makambo kendelaka. C'est que je suis pas aussi assez musicien mais ils a lecture ou peut-être surtout observer. Au mona Ferrari wana Ferrari bazana mao bata ba voix likolo. Shawal baza na lubasa ba première voix. Mais mao aza voix ya likolo, mao aza lokola ba ajani abina na eme na penate. Mais Jérémy na Shawal pesaka déjà tempo. Omoni leader l'air abina ti bomona leader azo bina wana. Moto aza na gauche na droite ba pesa leader tempo. Pour leader pas ko bunga pa. Leader ko bunga pa. Shawal wana bomona kaka lobate na Ferrari au-delà ya wemba ba konzia chorégraphie. Po so zui de gol oyene pembe na fere. Ya matutu. Ya macha kubungisa leader. Ya macha kubungisa leader. A mutu nanga mais abina pe bien. Mais les deux gauche droite ya mona bazaka batu o pour leader pas kubunga. Ba yo ma pe ba sololaka. Donc d'office soto en voyage au mato kita Ferrari Shawal. Et puis Shawal déjà na nenga première aza lokola un garçon effacé mais a edarama kasi na cœur. Donc aussi De Gaulle, Shawal, Ferrari et ça déjà base. Il y a Lubaler azoya structure azoya Maoler azoya na gosaka na tobando dribblé et le padre. Et puis na jese ko toza na chance leader payé pa yembaka. Lelo ba leader be ba yemba suna ba misete. Yoso mona fali azo yemba na ker. Yo gaga. Men. Yoso ga na fali azo ya na koko gaga na sute do na. Mais faire ya roya na kere mwatiki bangwa ke pour ye mo walinga so de la base wana nengeza ya baksa su selengi. Ça su elengi. Et puis très souvent ils alaka très conseillé na orchestre. Ceux qui déjà musicien zana visa l'obéza na ba raison mususu. So musicien za déjà na visa na voyage atika la gararma po totonga kaka orchestre na expérience. Musicien so zana visa comme tika la trop lobi po mona si tu bino ka basi oboyaka lubasa kaka bino mbokimi sa ba musicien. Donc c'est un peu ça babiloko oyo et konkuraka l'imposé baté mais ceux qui Hollandi G7 et ça parmi orchestre stable artistiquement et financièrement et quand bien même on était beaucoup amputé la structure générale et orchestre. Mais lelo sogozi groupe complet. La structure est déjà mingi. Structure on a à force d'être seul.
oui ba joueur so ba lobo bokomi neuf na terrain bosala ba effort ces efforts wana op et permettre les loquets Schubert Ngeleka la stabilité. Donc c'est un peu ça par rapport. Tout ce qu'on peut dire, on est là, on garde le cap, Makamboza Gitoko. J'ai, après ma fête à Mbalamogo, les padres, ma conférence de presse, ma visite dans sa descente Paris, tout ce qui pourrait être fait, et Zala Kitoko. Doupidi, tu n'as doupidi na risé. Na évité. Doupidi na risé, na évité. Donc, Makamboisa Kitoko, 22h23. Je ne vois même pas son petit keto bandokenda. Donc, il est là, ça va tourner. C'est qu'à tout Kaboulatan, oyo. Parce qu'il y a besoin qui tente dans la live lundi, un peu occupé, l'autre tout check moi le licolo, et ça juste pour nous garder na position de tokena. Ah, ce que makamuna ngai tonton promo nga non soutenir nga concert ya Manda chante, comme Manda chante. Otikanga izaba gunanga. Botika ngana manda nanga tranquille le 21 février wana na France. Moi je sens, je pressens, je prie pour une réussite totale et surtout le code est simple. Pour na manda chante le 21 avril eza format Ndule ya Butu. Format eza Ndule ya Butu koche langa ati oh papa botu na Schubert Ngeleka so kota Ndula Manda chante bino kati Ndule no ska fweza la muta hotel go bosota saka na manda so za encore mikolo manda ngongo ebeli lisusu le 21 Kanzalwaka fiston yoka mon ami d'enfance Tozawana le 21 février Ndule ya Manda chante Tozawana mbimba zela na nukutu zela nando selo nina basala musunde ni bloko basala ngo awa voilà asala ngosu ndenge nini nazobunga oh la la li la 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 voilà bon ngai na beta nga masula ya biso ya Ndule na biso ya Manda na sisi makamususu nzokenanga Ibrahim bon rappel à l'icolo Ibrahim Chambalanga Limbisanga na kolela comme meilleur chanteur 1998 Pepe Kale vivant Kester vivant Zongelanga Ibrahim motema nanga amina nga ya lisano kolela nzambe o solo na meminde ngambo ambo o memisi ngangam papa mama nanga unene nitala na kundi lave bawa babini ngayo ili mutima Pupe Pajilo na linga yo Lokola na linga tonton promo na meminde ngam Lokola na linga Gisele tati meminde ngam Na linga tutungoi memande ngam Lokola na linga bibi waifa memande Amba para na yo
Emotima. Inga ye munu mona kidia menanga zapika ye. So na komi na Tour Eiffel na kozwa trenini pona kende na ndula manda chant. Donc voilà, le 21 février, Jésus Kitoko, ça la biso penda bien, webi kaneza par rapport ndula Congo za moko. Ndula zelengi, ça la penda bien, jour wana tozana nkumu manda chant. Ana kumu manda chant, grand artiste de musique à Congo, tozana répertoire ya El Paris, banzembo na ye. Po azana ba plan na ye. Izawana Izawapi Red Savini de Temple. Resa siko ya madi en so na bimina so na zela esika manda robeta na Château Rouge za musika Rare de Savini wana na Château Rouge za musika papa yo zo benga manda ex grand chanteur yo zela na look la bluna eloko mo ya musika makasi. Ah bon, jour wana tozo kende wana kaka ndenge zaka par rapport une heure à train. Ah, chance ya ndula olala bon, wana kufelite Nabokasi ya ACK Production, Golf Kizola, Manda chante le 21 avril, Aza maba play tout, Netolo bakaka, Manda lelo, Aza une valeur sûre. Na nengandoule na biso, pile petit à papa wemba, pile petit à bavena ya wenge, de la forêt, mojibe piana nega zalara, pile petit à Velutumba. Donc, wana kutu, j'étais, tozawana, nduleza, kolia komela. Kolia komela eza concert tongosa. Naebi déjà ndenge za wana. Bon, c'est vraiment Yoka. Sorry, donc je vais à Goloaf. Il y a Madi Tozo Silisa. Ça na Goloaf evanga pe na zoya kuna. Donc ça c'était le grand message. Les gars à toi nous salon pendant temps où on a souka live na biso to pesi communiquer. Les gars à poso na pesi yango avant bozo kende boza bo kima. Système gana souka mate ya pas manda chante. Donc les gars wana oh bata ba provocation ka o pardon badi. Na bona ngai. Bon, merci à tout le monde. On se voit, on se capte. Lobby Sounaï, lobby c'est au ça la live. Lobby mardi, peut-être mercredi. Je pense mercredi vous allez bien pour. On est un peu fatigué. Nicolo Kendezonga. Bonne chance à tout le monde sauf personne. GDG. Eza qui toko. On se voit à la prochaine. nayebi te video oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso,
solution yangoyo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yote. Yo ozana problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la la mignonne. Botika la bébé. Oh la Kina sala mignonne bongoli yango zero. Lobezala kina 10 senando yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.